J'espère que l'année 2020, Izalaki Nabiso vraiment année moko, il y a plein de surprises, il y a beaucoup de bonnes choses. En tout cas, Makambu mingi y a bien les cas qui na 2020 et il y a 2021 puis Makambu y a bien et ils ont continué koya lisusu. En tout cas là, je dis merci na ba fan na nyonso. Babi, message à Lélo, et ça jusqu'à pour nous remercier mes fans qui ont toujours été là pour me soutenir dans les moments difficiles, dans les moments de joie, dans les films, dans les salles, dans les pour nous mettre un peu pour chaque coup de pouce na bango, pour mettre un peu pour la nanga partout, na ba chaîne nyonso na zaki koleka. En tout cas, vous étiez là, na mona kibino, on a toujours présent, il y a ko soutenir nga. Il y a côté un peu de l'avant. En tout cas, mingi a coupé sa binezate si ce n'est que vous dire merci. Et merci mingi naba OP bazo continuer à s'abonner à la chaîne Nanga presque à la Paradoxe TV. En tout cas, nazo mon soutien à bino. Vous continuez à s'abonner. Appelez aussi les autres de s'abonner à la chaîne YouTube Nanga juste pour nous soutenir nga. Nabi que année oezoya nous a toujours nabino parce que moi je vous ai toujours promis le travail. Eza ya monde sala ke ngana bino to yebana. Et eza eloko mususu to esala ngai na bino to za l'ensemble. Si ce n'est que mon travail ou ezali théâtre ou ezali cinéma. Donc voilà. Message ya lelo ezali kaka couper sa ba fan nanga. Merci na 2020 bazaki nanga na ba film o na saki na SB ba film o na sala ki na Belle TV, ba film o na salaki na chaîne nini lisusu, ba film o na salaki na Nushka TV, ba film o na salaki na La Voix du Peuple, surtout dans Kobo Sanate, ba film na salaki na Normi Barcelone TV. En tout cas, na ba chaîne nyonso ya YouTube, place nyonso na chaki moi en plus place nyonso na chaki moi libanga nanga poto tonga. Na pesi bino merci, là je dis merci déjà à Sila Bisalou pour na SB pour nous repérer ma chance ya kozala na ba film nyonso ya SB kozo ba rôle moko important. En tout cas merci na yo mam Sila Bisalou SB. Na pesi pe merci na Belle TV pour nous kozala wana pe ko tianga pe na ba rôle moko important na ba film na ye. Donc na pesi yo merci mingi Belle TV. En tout cas Belinda Kandi, ma grande merci na yo, merci na Belle TV Mobimba. Donc voilà. Na pesi sous merci na Vincent Tuilizi, Azaki wana donc bino mon boyebi que La Voix du Peuple c'est ma maison. Donc nazara toujours wana na film nyonso La Voix du Peuple komaka na tikali kozanga te na 2020 Mobimba. Na pesi op merci Vincent Tuilizi, Babi le producteur intelligent. Na pesi merci Vincent Tuilizi. Na pesi pe merci à mon ami Normi Barcelone na ndenge ya balek pe kokanisanga na ba film o quelques films ou il est na 2020 na Normi Barcelone TV na zaki wana na pesi pe merci na pesi merci na Karine Amado na pesi merci na nani susu na Renate Ndaya pour notre tournée qui peut pas nae na pesi merci na Nushka TV o ezara bongo etambisa marabongo na nani na Rémi. Donc na pesi au merci. Donc na pesi pe merci à mon coach d'Acosta oyazaki wana pe pour na ko meka un peu ko kanisa plus kana ba scénario na ye. Voilà na pesi au merci mon coach d'Acosta na pesi au merci nani susu. Donc oteni nga regarder ceux qui n'a bossani na lobby un peu ba on a zakana bango un peu souvent. Voilà, là je dis déjà un grand merci à mon papa Elombe Sukari na ba conseil na ye na komeka un peu ko bakisa en plus na oezangaki na oezo continuer kozanga ozaona toujours pour na bakisa moi en plus pour na kolakisanga nzela pour na koyebisanga faut sala boye. En tout cas merci na yo papa, merci à mes chefs. Là je vois déjà Luka Kambai, je vois Papa Alain Mabana, je vois Yaloulé, namoni bongo, namoni ba grand nyonso ya groupe Simba, ya Moski, ya Mosika,
Nani sous Black Line, ma grande sœur de cœur, Pechanga. En tout cas, il y a qui encore, Nabosani. En tout cas, ma grande nuance, Yacoub Simba. Maman Annie Biasi, Maman Annie Biasi, qui encore, Nani sous. Là, je vois déjà Kengumbe Yaziza, je vois tout le monde, sans oublier. Donc, si on a bossani, c'est que nous avons bossana. Donc, nous sommes groupe Simba, nous sommes groupe Simba, ya Pelé, donc Bozana, nous sommes un grand merci. Merci na ba ami na sommes na ba collègue na sommes groupe Simba, merci na bino. Et là, je vois mes fans. Ma fan de Bazaki Wana pour soutenir en 2020 Mobimba. En tout cas, na sali vidéo na moi retard depuis il y a 2021 ezaki na moi ba problème ebele bilou na zaki ko arranger. J'ai pas eu le temps ya ko meka un peu ko ça la message na ba fan nango ba accompagner kinga. En tout cas, c'est très important, les a vraiment très important ya couper Sabino ba merci parce que na nazo mérité en côté. So bozo sala ngo ezem sous na motema na bino malamu ezem sous ne loko moko bozo apprécier paranga. En tout cas, ezelo mo nazo mérité tout na ko sala ngo lo lendo na lo bakeni no bo sala ngo pour na apprécier. Non. Donc bozo salango parce que bino nde bo sepeli. En tout cas, merci nanga bozo mérité yango à 100%. Yango na opesa bino merci mes fans. Wana na omona baninga nyonso ya Prisca la Paradoxe TV, groupe nanga ya Prisca la Paradoxe TV, na pesi bino ba merci, na pesi merci bongo na Maman Marie-Noël Bibondo. En tout cas, yaya tu es excellé cette année. Ozaki wana grand fan dans la colo bandeni. Ma super fan, Akoma Yaya, Akoma famille, Marie-Noël Bibondo. En tout cas, tu as fait beaucoup de choses. À la fois, Nana Mingi Ope Saoté, Kakakolobano, merci. Liboso à caméra dans le monde entier. En tout cas, Maman Marie-Noël Bibondo, au surprendre la mambo belé. En tout cas, au tikinga la banyongo, mon baba dette intérieure, n'a habité dans foot, on merci beaucoup, ma grande Marie-Noël Bibondo. Merci à Zoé Miawa Mamote Maya Priskumba. Merci Nayo Yayoun. Merci à qui encore? Merci à Stéphanie Pembele. Merci à qui encore? Donc, merci à Rebecca Maloubeki, ma petite sœur de cœur. Merci à toi, ma petite. Merci à tout le monde. Merci à qui encore? Donc, Binonionson. Un un peu qu'on revoir Bakombo après la bino pour vous dire merci seulement. Il y a besoin de Bakombo Bakinyo so ba mérité merci à l'honneur et que bino so mérité à maison ba misus Bakombo na maîtriser te ba misus Bakombo na yebité na yebi vraiment bien te mais pour na lelo na lo banane ko na maîtriser. En tout cas, ba merci na bino to continuer na ba merci. Donc voilà, nazongi nazo continuer ka couper ça ba merci. Là je vois déjà ma super fan Karine Fomi, ma super fan. Ce qu'on dit pourquoi ma super fan il y a page nanga Prisca la Paradoxe, voilà. C'est se donner à tout le monde. Oh, nous sommes comme ma super fan nanga. Donc opportunité à moi là na pesibino là je vois déjà Dia Kilindi Loi, je vois Guylaine Jeka. En tout cas, bozala kawana pour nous commenter, pour nous partager bani nanga ya page, pour nous partager nyonso na salaka. En tout cas, nani loko pesa binote kaka merci. Wana nazomona ba grand merci nanga na Cité Solidarité Mobimba. Maman Tété Chipela, il y a Gaston Chipela, là je vois aussi il y a Ivan Lukoki, je vois il y a Ali Amouri, il y a Eka Bondal, maman générale na Bosaniote, na moni lisusu na Cité Solidarité, ba maman nyos Cité Solidarité. En tout cas, des gros bisous à vous, je vous aime beaucoup. Na ebi binote mais amour bola qui c'est pas nanga. Donc na mingi opesa binote to ebanité de vue mais to sola na téléphone mais amour bola qui c'est pas nanga. En tout cas nana oyo opesa binote kaka merci.
les eloko na koki kopesa bino. En tout cas, je suis reconnaissante na nyonso bosali na ba force na bino na ba courage na bino. En tout cas, na mingi opesa bino te malobezo zanganga. Filta solidarité mobimba na pesi bino merci ya eka bandal na nilisusu. Maman Leki Matwa, je vois encore qui voilà, Anna Bossani. Donc merci Nabino, merci Nabino. En tout cas, merci beaucoup à Fiston Zola, merci à Lolo Mabanza, Motema ya Mama Amida. Donc merci à Fiston Zola, merci à qui encore, merci Nabino Nyonso Batbozala Kiwana. Yemoko. En tout cas, grand merci Nabino. Grand merci à Loura, Yemoko Tati Luindula, en direct de quelque part, place à Za. En tout cas, Mobali Ambinga, Mobala Pembe, à côté de merci Nayo Tati Luindula. Merci aussi à Maman Odette Pinga, Maman Générale, voilà. Merci à Maman Odette Pinga, Maman Générale. Grand merci na yo Maman. Merci na bateau nyos bozala ki wana pour nous soutenir nga. En tout cas 2021, je pense que Boroza nanga toujours elongo. Merci na baya nango basana libanda mboka o to saka na bango musala moko. Là je vois déjà je vois ma grande Meta Pinga, ma conseillère azalaka toujours wana pour nous conseiller nga. Je vois il y a José de Londres en direct de Suisse. Donc merci Naoya José de Londres Naba conseil. Merci aussi à ma grande Amanda Feza Naibi Kesoko Sozongi. En tout cas grand merci Nayo. Merci à Bayani Sobosa Libanda Baouna Bossanwa. Merci à Hans Luzolo. Merci à Mike la Duchesse, mon président place Nabanda Masolo. Merci Nayo. En tout cas grand merci Nabino Nyonso. Ah merci Naya pour Firenze. Merci Nayo. En tout cas, merci Nabino Nyonso bato bozala ki wana pour nous soutenir nga, pour nous kopesa nga ba conseil, pour nous koyebisa ngani na kokina kosala pour na s'améliorer. En tout cas, grâce Nabino nde na on continue kokeli boso. Pour boza so na sali mabe boye bisinga non à la prochaine kosala boete mais quand un peu kosala boye pour obongisa musala pour qu'il est toujours liboso. En tout cas, merci Nabino naza reconnaissance. Naza reconnaissance et reconnaissance nanga ezanga suka. En tout cas, nana mingi opesa binote kaka ba merci. Et bientôt là, na presque à la Paradoxe TV tozo kotsa filmer. En tout cas, bozala wana pour nous partager au maximum. Bozala wana pour nous soutenir parce que eza film nanga ya liboso na koma na depuis na banda carrière nanga. Donc voilà, et ozala film nanga ya liboso o na kokoma. En tout cas na sengi na bino kaka ba soutien film wana kala mingi te kokota awa na presque la Paradoxe TV et na makasi ya ndeko nanga mobali toko travailler na ye ensemble. Donc on travaille bon on a d'Acosta kala mingi te na kokota filmer na presque la Paradoxe TV. En tout cas beau s'abonner massivement pour filmer zo ya écoute ba abonner belé et ça la film pe vimba mbala mo masole vimba to démarrer mbala mo to kende sans souka. En tout cas ba onyo so boningara plus ka kanu shipi 2021 oyo nzamba bombe biso mamba menele le Dieu de grandes choses. O tozalaka wana pour nous sambela to ebitisité to ebinganga te kaka nzambe na bomo nzamba edi na bala esika na saila bomona nanga nyonso ba o ba ebinga ba ebi yene na opesa merci parce que yenda sala ki na vivre na sala accident peut-être so nazalaka mutu ya msusu motema na ngezaka mabe so motema nanga o ezalaka mabe msusu lelo na telemi boete msusu na kokai kozala envie mais non tambola te. Donc son nzambe a continué au salanga bolamu nzambe wana mona mitema bato mutu so aza mutu mabe mutu so aza nini nzambe nda sondara le cœur et le rein parce que ngana ko ya na miss na bino na lakisi bino une bonne personne mais so motema langeza mabe nzambo aza likolo mona na okosa bata mokili mais conscience nanga na okosa ngote yango no lobaka merci na nzambe wana ongana sambelaka nzambo asali kelelo na zalonvi nzambo asali kelelo na tamba parce que na 2021 nakutani na makambo ebele
na 2020 plutôt nakutani na mambo ebele nasalaki accident bino nyonso boyebi lokolo ebukanaki nga donc ezalaki accident moko ezalaki grave biso nyonso toyebi moto otutana na voiture bato bakufa sur place me nga nzambe abate nga en bonne santé nzambe asali ke nabiki en plus nazotambola nakolata talon grâce na ye kaka donc nana nzambe mosusu nga nafukamelaka te nayebi kisi te nayebi mai te nayebi bougie te donc kaka nzambe na bomoi nzambe na edi na bala oyo nga nasalela uta bomwana na nga na banda osalela nzambe na age ya 5 ans nakendaka ekodi nayembelaka nzambe bano batiaka liboso babina wana ya ngai eyo donc voilà, ne vous trompez pas en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nabino, merci d'être là, merci na Rolanda vidéo. En tout cas, nazo pe ça ba meilleur vœu à tout le monde. Je vais pas eu cette occasion, yo lo bana chaîne nanga, yango na profiter na moment pour nous couper ça bino ba meilleur vœu, ba bonne année. En tout cas, succès, bonheur, longue vie et la biso nyonso na année nouvelle olo. Tokoti 2021, année de surprises, année de grandes choses. En tout cas, nous avons toujours parce qu'il y a Tikabano a été balobi bato nyonso bataelaka ye bayokisamaka soni te biso bato totaelaka ye soni mpenza toyokisamaka te okoyoka soni lelo okoyoka soni lobi me lobi okuna ozala mutu akoseka ozala mutu na esengo ozala témoignage voilà yango biso bana nzambe mambo minene ekomela biso kaka po tolakisa combien nzambe aza monene Lazare kutu nzambe ye moko azelaki akufa parce que alobi résurrection na ye eza pona akokufa na ye résurrection na ye eza plus grande que kobika na maladie bon nzambe azelaki abikisa Lazare maladie te po so pa bikisa ye maladie bato oyo babika na bango na maladie azelaki penza ekoma na moment où mutu nyonso alobi il est parti c'est bon c'est fini tomoni esusu te mais na moment wana nzambe ayaki po alakisaki aza nzambe na bomoi babi puissance ya guérison est plus grand que puissance ya résurrection. Voilà mutu koki ko guérir mutu mais ko ressusciter mutu esenga kaka appel ya nzambe esenga kaka nzambe wana ya loba Lazare sope Lazare abimaki na kunda. Voilà après avoir se décomposer à baby mais abiki quand même atelemi azongeli vie normale. Voilà ezaka nzambe wana ndako sala mamba bongo. Yango te koyebisa ye merci parce que grâce na yepe nde toza lelo en vie grâce ya nzambe wana nde lelo totemi boso na bino tozoloba. En tout cas merci beaucoup bo continuer ko s'abonner na chaîne YouTube nanga. Je pense que pour la dessus te kala mingi te kane na lobby filme ezokota na chaîne ya Prisca la Paradoxe TV. Voilà kala mingi te filme ezoya na bombi na titre bomona oka air film ekobima. En tout cas na makasi na bino nde tokolonga na makasi na bino nde toke liboso. En tout cas air film ekokota bo edenga na ba partage bo edenga na ko aimer bo edenga na ko commenter bo edenga na ko pesa ba suggestion na bino ko yebisa biso nini tokoki na kosala nini bo sepeli nango nini bo sepeli na bo sepeli nango te ata na se ya message oyo bokoki pe kokoma nini yango bolingi chaîne YouTube ya Prisca esala pour se divertir pour bozala vraiment bozangelo kwa ya kotala te na Prisca la Paradoxe TV bokomela biso na ba commentaire kala mingi te toko servir bino. Je pense que tolala ki mo mukeme tolamuki grâce à Nzambe. Des gros bisous à vous, des gros bisous à mes fans. Je pense que bientôt là tous se retrouver déjà dans ma film et si tu réponds musala c'est bandi donc to kendeka liboso babito ça ka musala. Rien d'autre, tout ça ka musala. Donc des gros bisous à vous, je vous aime, bisous.